Chez Asteve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na quelle réunion? Eddie mon cher. Borax, Yanimos. Cercle musique, Lombier. Mutualité Bala Saint-Paul. Toujours meilleur. Toponi Akunga Okamba. Bala Saint-Paul et papa. Au fleur. Akunga. Biso Bala Saint-Paul. Toponi o papa. Tolingi Boboto. Tolingi Boneko. Tolingi Esengo. Mbote mingi balandi ya radio lisanga ndenge tokutani lisusu na mokolo ya lelo le 18 février 2012 awa na ngonga ya 20h pona to kabula lisusu li loba ya malamu peba information ya kitoko oye kosala ete pona to zala up to date na mikolo ya lelo. Bozali kolanda oya bino radio bengami radio lisanga pe salami na fondation lisanga na kati ya place ya Damdam Damsko na Peiba. Boboto, Oneko, Esengo. Nde tulobi pe na esengo pe na plaisir nyoso tu oyo tozali na yango biso nyoso tu toluka ete tozala place moko pona tokoka kozala na noble gestion. Tout peuple du monde a plein droit à décider de sa destinée. La gouvernance au Congo, c'est une affaire entre Congolais. Pas besoin d'étrangers collaborent pour nous diriger. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, la terre de nos parents. Libérer le Congo, c'est la terre de nos enfants. Sous prétexte de chasser Mobutu qu'ils avaient utilisé, assassiner Lumumba. Ces complots belgo-américains sous l'ONU d'autrefois va se répéter. Utilisant tout prendre des Ougandais pour des autres voisins pour nous envahir. Résistant ainsi jusqu'au sommet de la nation, mieux nous exploiter. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, c'est la terre de nos enfants. 14 millions de morts, ignorés par les médias occidentaux. Un génocide orchestré par la Belgique, les États-Unis et leurs alliés. Attendez-le, quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, la terre de nos enfants. Nous devons résister, les chasser à de nos frontières et du pouvoir.
bien-aimé, c'est d'abord d'éliminer les vrais fils du pays. Et pouvoir être l'armée pour les remplacer par ces génocidaires. Légitimez pas des élections truquées et nous esclavagiser. Quittez les Congo, la terre de nos aïeux. Quittez les Congo, la terre de nos océans. Quittez les Congo, ah c'est la terre de nos parents. Libérez les Congo, ah c'est la terre de nos enfants. La Belgique quitte les Congo, Nations Unies quittez les Congo, les États-Unis quittez les Congo, Rwanda quitte les Congo, Uganda quitte les Congo, UE quitte les Congo, Angola quitte les Congo, les génocidaires quitte les Congo, vous devez quitter les Congo, car c'est la terre de nos aïeux. Quittez le Congo, la terre de nos océans. Quittez le Congo, ah c'est la terre de nos parents. Libérez le Congo, ah c'est la terre de nos enfants. Et quitte le Congo, Kundabatare quitte le Congo. Libérez le Congo, libérez le Congo. Kepusa, 100% Sayang Floka. Junior Samba Obama, Yves Kelo le boss, DJ Kassima, this is Kalan Film. Sale la bomboto na yo, Ogo Kende Wapi, Buluo, Ya Solo, Yelo Matata, Tolérance Zéro, Papi Tchemelas. Nina nyako kukula umone lokwele kateka kakukotola chola meleka mutalo bate kukula ya wanda kule fie samoko ya omo yesa milinga likaya ya wawela pasu pape basanga ya wanda kule fie samoko ya omo yesa milinga likaya ya wawela pasu pape basanga ya omimu okomekite le loko timaka loko mokufa mokate tout ça pour ma cause abatu olandate okoma na basusi basi okanisa makasi soki na tanga kigelasi soki na randaki maloba ya baboti ombota biso po bazalere ya yoka ya wanda kule vile za moko ya omo yesa bilinga likaya ya wawela basu tape basanga ya wanda kule vile za moko ya omo yesa bilinga likaya ya wawela basu tape basanga ya omimu okomegite bulu wasi amoninga okomegite bulu tiwamu okomegite bulu akida ekafera makana bulu omimu tu okomegite bulu wasi amoninga okomegite bulu tiwamu tu okomegite bulu akida ekafera makana la ville de Sala, le pièce arrive à ma base, ouais. On représente notre bled, Nandal, Mapele, Hélène, Trésor, Loa, Ericha Mwinga. nde wana ezalaki bakin mafia style balobaki ete nde vi ezali lokola milinga ya makaya
nde bango bauti kobeta mwa ya bango lisolo oyo ezalaki mwa baze na makambo ezali koleka na Congo pe na makambo oyo etali kuluna na kati ya mboka na biso ya RD Congo na mikolo oyo. Yeah, 100% que ça Yamboka. Yeah. MLK Sermaf. Je représente les frangins. Combien? Yeah. 2004. Combien se torchent avec la main gauche? Combien sont beaux, combien sont moches? Combien se promènent la tête baissée, les mains dans le poche? Combien croient que les hip-hop est fastoche? Combien rêvent de rouler dans une Porsche fils? Combien de nos proches trahissent? Combien cherchent toujours à voir plus? Combien s'entretuent pour le bénéfice? Combien se torchent avec la main gauche? Combien sont beaux, combien sont moches? Combien se promènent la tête baissée, les mains dans le poche? Combien croient que le hip-hop est fastoche? Combien rêvent de rouler dans une Porsche fils? Combien de nos proches trahissent? Combien cherchent toujours à voir plus? Combien s'entretuent pour le bénéfice? Boniba sans coffre, sans bagage. Boniba comprendre message. Boniba sage. Boniba sauvage, banarage. Boniba n'attend, banapage. Boniba colana Lexus, na garage. Combien pige? Ces messages, combien sont sages? Combien de barbares? Combien de braquages? Combien de sauvages? Combien ont la rage? Combien sont à la page? Combien grandissent avec un merco dans le garage? Combien entendent l'héritage? Combien pige? Ce message, combien sont sages, combien de barbares, combien de braquages, combien de sauvages, combien ont la rage, combien sont à la page, combien grandissent avec un merco dans le garage, combien entendent l'héritage, combien comprennent la vie. Boniba miswa misapi, combien welisa basuka wapi, combien ne savent pas où aller bakende wapi, Boniba deba normikili, combien petit, combien négligent l'affaire, combien lâcheront pas cette saloperie d'affaires, combien disent que les affaires sont des affaires, combien manque à faire frérot, combien râlent beaucoup, combien préfèrent se taire, combien nos frères galèrent, combien persévèrent, combien négligent l'affaire, combien lâcheront pas cette saloperie d'affaires, combien disent que les affaires sont des affaires. Combien manque à faire frérot? Combien râle beaucoup? Combien préfère se taire? Combien welisa? Combien soupissa? Combien mbakasa? Combien m'appelle ISS? Combien yebi rapté okosa? Combien nakata Kinshasa? Combien méditent? Combien font cette putain de lutte? Combien nous insultent? Combien sont des fils de? Combien méritent? Combien font le rap sans beat précis? Combien de progrès? Combien de montées? Combien de shit? Combien méditent? Combien font cette putain de lutte? Combien nous insultent? Combien sont des fils d'heure? Combien le méritent? Combien font le rap sans beat précis? Combien de progrès? Combien de montées? Combien de chutes? Et yo, combien de keufs? Combien de meufs? Combien se prostituent juste pour avoir du flouze? Combien de partous? Combien doivent rester 12? Combien de tarlouses? Combien de tarés? Combien s'énerve? Combien ça fait marrer? De petits bas trahir Coran? Combien mes cacioles, Simba courant? Combien bazan à cours de grand? Combien bas au courant? Combien Nathan, Iceman, yeah. Style. Combien marche la main dans la main? Combien je représente le mien? HD ou Sendor, encore une fois. MLK, The Ping, KMS, yeah. Steve Pack, Gilles Nzinga et Menzinga. Bonjour, la marche des chrétiens de ce jeudi à Kinshasa étouffée par la police. Seuls quelques manifestants ont pu arriver au lieu de rencontre dans la commune de Kalamou. Ouverture aujourd'hui de la session extraordinaire de la 2e législature de l'Assemblée nationale. La cérémonie a lieu en ce moment au Palais du Peuple. Le secrétaire général ad intérim vient de procéder à l'appel nominal. Un drame ce matin dans la cité de Kirumba au Nord Kivu. Un civil a poignardé un militaire de la police militaire qui est décédé sur le champ. Pour le venger, 2 militaires ont à leur tour tué ce civil. La marche des chrétiens prévue aujourd'hui par l'église catholique de Kinshasa est étouffée par la police. Ce ne sont que quelques manifestants qui sont parvenus à atteindre la paroisse Saint-Joseph dans la commune de Kalamou. 2 prêtres ont été arrêtés et conduits au poste de police du district de Lafuna. Nous retrouvons Asken Zigbatayoro, notre reporter sur place à l'église Saint-Joseph. La marche des chrétiens a commencé tôt le matin après la messe. Décidé de l'église catholique s'était dit déterminée à atteindre les lieux de rassemblement prévu à la paroisse Saint-Joseph de Kalamou. Mais la police est intervenue pour empêcher cette marche en faisant usage des gaz lacrymogènes. Une partie des manifestants a réussi à entrer dans l'église de la dite paroisse située non loin de Rond-Point Victoire. Des dispositifs policiers impressionnants
n'ont pas permis au reste des manifestants de continuer la marche. Pour l'instant, une centaine de manifestants est bloquée à l'intérieur de l'église de Saint-Joseph où la police a interdit leur sortie. Deux prêtres sont arrêtés. Entre-temps, le membre de la section de droits de l'homme de la MONUSCO tente de négocier avec la police pour la libération des chrétiens bloqués à l'intérieur de l'église. Depuis la paroisse Saint-Joseph de la commune de Kalamou, pour Radio Okapi. Au Kassai oriental, le diocèse de Mbuji-Mayi annonce l'organisation des messes dans toutes les paroisses locales. C'est pour commémorer les martyrs de la démocratie, des personnes tombées lors d'une autre marche qui a eu lieu le 16 février 1992 à Kinshasa. Il n'y aura pas de marche aujourd'hui, mais des actions d'envergure sont planifiées et seront mises en action incessamment, annoncent les sources du diocèse de Mbuji-Mayi. Chris Mukanz. Intervenant au cours du journal parlé de la radio Fraternité ce jeudi matin, le chancelier intérimaire du diocèse de Mbuji-Mayi a indiqué, nous citons, comme dans toute l'église du Congo, nous allons commémorer les martyrs de la démocratie. Nous dirons nos messes habituelles dans toutes les paroisses. Nous serons en communion avec tous ceux qui sont décédés à cette occasion en 1992. Le vicaire judiciaire, M. l'abbé François Lukumwena, précise que le diocèse de Mbuji-Mayi n'a pas planifié une grande marche comme à Kinshasa, mais il sera organisé beaucoup de choses au niveau local afin de protester énergiquement contre la fraude électorale et les stratégies seront communiquées. Et d'ajouter, nous-mêmes au diocèse de Mbuji-Mayi, nous rejetons les résultats qui ont été publiés par la CENI. Nous exigeons la vérité des urnes. À cette occasion, nous appuyons la demande de démission du bureau de la CENI qui n'a pas respecté la volonté du peuple. Depuis la dernière prise de position des évêques du Congo sur les résultats des élections de novembre 2011, l'église de Mbuji-Mayi fait retentir la cloche chaque jour à une certaine heure. Mbuji-Mayi, Chris Mukand, Radio Okapi. Et dans le Maniema, l'évêque de Butembo au Béni et administrateur apostolique de Kassongo a interdit cette marche aux fidèles catholiques. Dans un communiqué pastoral datant d'hier, Monseigneur Sikou Lipaluku Menchisedek estime que l'initiative de la marche n'émane pas de la SENCO, la Conférence nationale épiscopale du Congo. Et à ce propos, écoutez M. l'abbé Edouard Tambouelay donner la quintessence du message de l'évêque. Et les gens téléphonent par Innocent Linga. Nous voulons porter à la connaissance de tous les précisions suivantes. Ce qui s'est préparé n'est pas l'initiative de la SENCO. Le contexte actuel nous invite en ce moment à une grande prudence et à éviter toute action pouvant entraîner des conséquences fâcheuses. Nous avons besoin d'autre chose que des marches ou manifestations qui ne peuvent qu'aggraver notre situation. Oui, monsieur l'abbé, devons-nous comprendre que l'Église catholique est un peu divisée? Ce n'est pas à moi de répondre à la question, mais si je peux donner un point de vue, c'est dire que Monseigneur l'évêque insiste sur le fait que ce qui se prépare à Kinshasa et ailleurs ne vient pas du sommet ou de la hiérarchie de l'Église catholique du Congo, la conférence des évêques. La session parlementaire extraordinaire de la 2e législature s'est ouverte aujourd'hui à Kinshasa. Cette session est dirigée par le secrétaire général par intérim de l'administration du palais et du peuple. La cérémonie se déroule en ce moment même. Nous rejoignons sur place Jacques-Yves Molima. Prévu pour 10 heures, c'est à 11 heures finalement que s'est ouverte la première session extraordinaire de la 2e législature de la 3e République. Un retard qui est justifié par l'atteinte du quorum pour ouvrir la session extraordinaire. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'installation du bureau provisoire qui devra conduire les travaux de cette session extraordinaire. Les membres devront siéger dans ce bureau provisoire, à savoir le doyen Timothée Kombo Kissi, l'élu de Madimba et membre de l'UDPS, ainsi que ces deux Benjamins sont déjà dans la salle. À l'heure qu'il est, c'est l'exercice de l'appel nominal commencé il y a quelques minutes qui se poursuit. Et à cet effet, on peut déjà dans la salle noter la présence des membres du gouvernement élus, députés, dont notamment Adolphe Mouzitou, le Premier ministre, ainsi que quelques gouverneurs des provinces. Notons par ailleurs qu'un certain nombre de députés, notamment ceux de l'UDPS, et de la dynamique de soutien à Etienne Tshisekedi, ne sont pour le moment pas encore visibles dans la salle. Depuis le Palais du Peuple, Jacques-Yves Molima Aouta, Radio Okapi. Drame ce matin au nord Kivu, précisément dans la cité de Kirumba, à 163 km au sud de Butembo, dans le territoire de Lubero. Un civil a poignardé un militaire de la police militaire. Il est décédé sur le champ. Pour le venger, 2 militaires ont à leur tour tué ce civil en lui logeant 2 balles dans la poitrine. Le reportage est de Alessi Kakule de Radio Kanyabayonga. Il est rendu ici par Innocent Linga.
Selon le chef de cité de Kirumba, un jeune homme avec 2 couteaux s'est lancé sauvagement sur les militaires et l'a poignardé au niveau du cou. La victime est décédée sur le champ. Cet incident a eu lieu ce matin vers 6 heures à l'endroit communément appelé Arébus, près du bureau de la police militaire. Et pour venger leurs compagnons d'armes, 2 militaires PM ont poursuivi les fugitifs qui tentaient de s'enfuir et lui ont logé des balles dans la poitrine. Jusqu'à présent, les mobiles de cette agression ayant occasionné la mort de ces militaires du 809e régiment n'est pas connu. Mais les commandants de ces régiments, le colonel Bahati Mulomba, accusent les groupes Maïmaï de Kiahandaïra de Kirumba d'en être commanditaire. Kiahandaïra est une sorte de Barza de la tribu Nandé. Le colonel Bahati ajoute que les 2 militaires qui ont tué ces fugitifs sont détenus au cachot militaire de Kassando où est basé le régiment. Du côté Kiahandaïra, son numéro 1 rejette cette allégation en justifiant que son association n'a jamais organisé et n'organisera jamais des groupes Maïmaï. Et à Kisangani, remise officielle hier aux autorités congolaises des bâtiments réhabilités et construits au camp Lukusa. Ce camp militaire est un centre de brassage et de démobilisation pour les éléments des FARDC et d'autres éléments issus des groupes armés. Les travaux ont été exécutés pendant 1 année par l'Organisation internationale des migrations OIM grâce au financement du Canada, de la Grande-Bretagne et de la MONUSCO. Ils ont coûté $1,4 million. Ces travaux ont consisté notamment à réhabiliter 8 blocs de bâtiments, un bureau de commandement, un réfectoire ainsi qu'à construire 7 salles de cours et une cuisine. Présent à la cérémonie, l'ambassadeur du Canada en RDC précise que cette action entre dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité en RDC. L'objectif selon lui est notamment le développement et la professionnalisation des militaires des FARDC ainsi que l'amélioration de leurs conditions de vie. Écoutez Jean-Carol Pelletier, ambassadeur du Canada en RDC. Il est au micro de Godlive Mundo. Le Canada est extrêmement fier d'avoir appuyé financièrement la rénovation de ces bâtiments destinés au développement et au perfectionnement des capacités des forces armées de la République démocratique du Congo. Notre souhait le plus cher est de voir ces bâtiments utilisés à pleine capacité et de manière continue à des fins de professionnalisation des effectifs militaires de la RDC. Le Canada est un partenaire de longue date de la RDC et son engagement se reflète notamment dans le support apporté à la réforme du secteur de la sécurité. Pour le Canada, il est essentiel que les Congolais et les Congolaises puissent bénéficier d'un environnement stable et sécuritaire, favorable au développement économique dans un contexte respectueux de leurs droits et libertés. C'est d'ailleurs dans cette perspective que nous appuyons également les initiatives en lien avec le renforcement des capacités de la police et du système de justice. L'ambassadeur du Canada au micro de Godlive Mundo. Sachez que cette cérémonie a été présidée par le secrétaire général à la Défense et représentait le ministre de la Défense du gouvernement central. Et c'est par ici que nous terminons ce journal. Merci de votre attention. Vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol afin d'éviter qu'ils s'y intéressent. Qu'il s'y intéresse. Ezalaki Neboy, Léopold II. Ah! Je suis qu'une affaire de l'aide, pure de tir. Make no mistake about it, cause that's a fact. Mantusa bakwe na mboka, na marka nzuri. Esprit ya caméléon, bien kukeketa. Na fasa gagao, double deck. Neti teta la oyo. Avec bouli ya molili ya badio. Infiltration, pénétration, dissimulation. Lititi mboka, tiamutu bazenga. Système à bolilo bas sesenga. La démarche en deteka, cercle kopamba. 7 millions de bombes, enda film. La bêtise clairon la menga bane kama suka ne pucha. Esprit à bacho, kadi ya mpemba. Grande geluka, autrement dit un bon carnivore. Une fois na mboka, c'est atimbeli bae l'esprit à bako depuis que gani. Sopa kundungu, dansa balade, nenga dimite, s'il vous plaît. Kia dipona mouze, lokola Samson, afungola kimolema epa ya ikolila. Suke katani, nakata kafouillage, dernier de mon que c'est allé qui veut mouze. Damn, basega se baroquette, moi même bagito guerre, surtout na bagane, quelle horreur.
Enthousiasme à payer Moro Namizad, Adita Milekon, Siata Pata. Alors que vrai Moro bien bombas la Katia Zambia. Etina Ezoé Kwenda Futuka Pama Pamba. La monnaie des singes. Toloba qui est convidete. Toloba qui est convidete. Tozalagi Mwagidimba, Namarka Malinga, sous les effets à Ndouli, Kolomboka, Zeka Luketo, Kusa Kuna, Fiona, Kadi Fiona Mama, Mame, Mboki Kei, Yoke Loko. Kuru di manalisango kosanza likelele atele maki makasi comme d'habitude. Na petine mopao kaja koraman zolo zina mbwaba chekebul. Mama bayana tonga, papa bayana zima, vice versa quelle distraction. Na leli Franklin Bukaka, apese la le boucheron. Ah mbokelengi. Wake up, dernier de Kibota, Momuna Zumakambo. Tous les Yanké Mangana Toto, qu'est-ce que c'est? Nzamala Lakate, Moumou Moko Beseli à partir à désert, y'a Panama. Yoka le grand Terminator, à Bongoli Motema, à Timbisi Bayaya. Nzoka Hippolyte Kanam Nazarwande. Terra Yazala Kipir Massa et les Fémouzi. Bayaya Tondimi, Basenesi Baboudé. Car de nos jours, tout le monde a un prix. Hippolyte Kanambe, Soki Asoloza Congolais. Convaincre Etienne Karati Boukabila. Kabila Iboza supposé Boza la papa Moko. Hippolyte Kanambe, Azana Sousa Mokate. Ata Dimite Benabilili. Bombi aye Moro na kati ya Lusaka bien encadré Camara en direct de Kina Pesa Talate. Oya biso Mamalando na kati ya Lubwaku, soi-disant que mère azalaki na batoy. Bali ser na biso na kati église. Magla fait face à Coutinho par rapport à quel verset. Bala mboka telema, bima na kati ya distraction bana kin contre bana poto. Quel bouzoberi. Je trouve cela bon osculé et même catastrophique. On a esprit à vrai. Vraiment la poto, Azane Moulele Mou. Le pain. Bafiga Sarkozy, Ségolène Royal, Jacques Chirac, Alain Delon. Oya biso mboka eza Congo diantotila. Mboka eza na besoin na yo masque skozo boule. Section séparée, je délesteke. Tolobaki boma Mobutu tika nyoka. Lelo komi katako kombe na réalité. Bob Marley aloba, how long should they kill our prophets while we stand and just watch? Yoka ba prophète na yo mwane kanga. Osiris depuis Kemet. Mama Vita Kimpa, Nekongo, Yalobaki, Langa Mungele, Langa Noki. Papa Simon Kimbangu, Yalobaki, 4e génération, Mangomele, Banango Bakoya, Bakola Mosabi Bembe, Bakosala Bikamwa. Papa Simon Toko, Polo Miracle, le 4 janvier 1959. Les Quinois ont vu de leurs propres yeux le chérubin combattre l'armée coloniale belge. Josana Tembe, Tunane Mwandansembe, BDK. Tangwe Kipo na moto mwindo, Ozongela Nzambe na yo Nzambe ya mpungu. Nzakomba Nzoni, Mungu Baba, Congo Diantotila. Congo Kinshasa, Congo Brazza, Zambia, Angola, Gabon, Namibie, Cameroun, Zimbabwe, Botswana, Congo Diantotila. Todoze Makinu, Topesi place Nambanga, Fongola Makutu, please. We need Congo Diantotila, check it. Yemei le maréchal, el commandante, en direct de bunker depuis Palermo. Système à Cobra de la Bundu Diancongo. Et Coco Tindina Zolo Zina rêve sans tout ça. Et que vive le Congo, Congo Diantotila. Baki tokende te moto makasi atula mpaka bamona mpelevi combattant yuke keba na mbota loboko keba na mesa na pasie naimba bomwana mwa Mungu aimba bomwana ngala bandaka na pasio
fima sana likolo botigela makabwa asakana isano ya likolo tigela ukema oye wala kya maofa bombolo bombola yo lelendo kuna mimi ama mweli mayo yao dizo kenze bonya maseleo mboka na ngai bakutu esitinga atanga klasi lolifa lokalite na ngai ya bato isena kati ya komine ya bakutu mungala na ngai ya twapa ebalenga mimi ama ngona kokita na komine kembeli mboka ya bisengo sheringa na biseto lingana na kishasa libale komanga mopa mwasa matanzete ya manga ne kwatara pe libale koma probleme mwasa matanzete ya mumbo ya nikofo etumba nzolele nasani ni oye nasepela kakobala mono kwa mboka nanga ngana sepela kana bala nafika kamono kwa mboka nanga balobela serira ngana kimae kanga bona ye balobela ruaza mundanga kimae kanga bona ye eroko nini oyo ya bolingo yanga erero se kobondela kabwe nalembili bala ye ngana lembili bala ye bali akingando na bona ne basepeli bienga bango bale nyama mokolonga ndo aliaka moto na se amayo kimila kulela epana bakongo balela na kikongo ba mama munu gedu lela na soile ba mama mina kufoe toye ko lela na kingombe ba mama mbina kuyo okatola balobina bokatole tumbango ya losolie batwafe mole mangai na kolela motindo kani mimi amongo leli na kimongo etumbango ya so wa binanga batetela baleli na kitetela ba mama dinyambofo ona ko tetela ke mavumbe Allô? Allô? Oui, allô? Ndeko balandi radio lisanga bonsoir. Solo na yena kabla bino li solo moka mukuse ezawa bino Yesu kitenge. Na zakolo baboye na uti na marche esalemi na mboka denar le 16 février oye biangamaki pona ko commémorer 20 ans oyo ya ndenge salemaki na mboka Zaire wana na marche ya bakretien ndenge bomaki bango epe ezalaki mpona koconteste lisusu makasi fraude électorale na mboka République démocratique du Congo mboka bayaki mingi kuna na mboka denar na mokolo mwa lelo solo esali mpe esengo na biso banso kuna totambolaki kolongwa na gare centrale ndenge toyebisaka bino te tokomaki na CPI kuna ekendeki kotaki bapasteur mibale congolais kokotisa memo mpona kotalisa likambo na bacrime na Congo ndenge kokende mpe ya non respect ya badroit ya bato solo ingeta ndenge tokoloba tokosenga sikoyo lisusu attention na bino makasi pamba te tolobaki tolingi lisusu baaction isolé te nde mokolo mwa samedi ezali action mosusu tokosala mpona kolakisa solidarité na église catholique pe na peuple congolais mobimba kuna na mboka République démocratique du Congo. Ezali misa mikosalema na mboka denar misa wana mikosalema mokolo mwa samedi 18 février oyo ekolandama na conférence toyebisi bino yango mbala na mbala oyo toko beta sete ya radio lisanga ya mokolo mwa suka liboso ya samedi yango oyo action ekosalema pe bakolinga koyeba lisusu mingi bokota na site na biso www.lisanga.nl kuna bokokuta makomi na tina ya journée oyo nazali kosenga na bino banso baye bokoyoka pe bopanza sango na basusu mokolo mwa samedi oyo ekolanda lobi vendredi mokolo mwa samedi à 12h30 tozala ebele na paroisse Saint Jacobus de Merdere paroisse Saint Jacobus de Merdere na adresse Park Strat, kaka ndenge Park ezalaka, donc Park Strat numéro 65A, numéro 65A na mboka Denar.
kunande tokokutana na 12h30 na paroisse wana mpona misa misalema. Soki misa misalemi ngonga moko moleki nde misa mikosila, tokobenda na pembeni wana na salle oyo conference ekosalema. Salle yango kombo nango salle Karibu Bibi. Na salle Karibu Bibi kuna nde tokosolola. Eza na adresse Van Meerstraat numéro 1. Numéro 1 kuna kaka pe na mboka Denar nde eza pembeni na place Misamiko pesama. Soki tokomi kuna nde tokofanda po tosala masolo na tina na République démocratique du Congo ida bato bakozala wana mpona pe kosola na biso kopesa makanisi na bango biso banso pe to saisir occasion mpona topesa makanisi na biso na ndenge makambo maikoleka na mboka Congo pe na ndenge tokomonela makambo ndenge makokaki koleka. Boyebi na radio boye tokoloba manso te, soki tosali marche tokosuka wana te, soki tokoti ba memo ekozala po esuka wana te, soki pe tokokende kosola na conférence ekozala po esuka wana te, kasi ezali po tomimonisa occasion eza créé po tosolola tosala lolenge oyo ekosunga biso po toyebana pe toyebisana makanisi mabiso na tina na situation yango nde koki kobota oyo tokoki koya kokoba na sima wana oyo lolenge biso banso tokolingela tokokanisa yango wana lisolo yango oyo balingi koyeba mingi www.lisanga.nl pona pe marche esalemi lelo na Denar bayo bayi na internet soki bokoti na site na biso ya Lisanga www.lisanga.nl bokomona logo ya Facebook. Soki bobeti wana bokokota na Facebook na biso ya Lisanga bokomona pe ba photo na ndenge marche sale maki moko mwa lelo to pesi bino botondi mingi na litoyi na bino ya petende yango tofuti bino na bafoto ya marche na makambo kilikili po boyeba bini ya joba te bodwi kwanga na iloko ya kolia nango wana ezalaki wa bino Yesu Kitenge na jongisi manso na Hervé kuna na studio na masini pona a koba na programme tina ngonga ya 20h na ndenge ya bo mesano Maseketano bobina mafoku banyoma bobina mafoku banyoma bobina wakolela ngomo Shimama 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 tout le monde shimama Temoke bimina wenze nkombo nango nzete enyala Yop sanga nzete enyala na sala fiere na monoko Bokula kendundu yebisa bango ata bosali nyonso mpamba ngana sengi kaka se bolingo Ngana sengi kaka se bolingo Didi asute mikolanga Oloka Shadiru Sharufa Na reference Oyoko ya biso Apa de rekire Position de kir original Ainga yo Nami lelie Ainga yo Nami sasie Eundela mbembele mama jikota kanganga
nanya luki makambo nde boyoki balobi bokechu aleki bango nde biso tozali koloba ete bato oyo balukaki makambo ezali bato oyo babandaki makambo ezali nde pe bato oyo bazalaki pe bazali koluka kokabola oyo ya biso mboka pe oyo ya biso bana ya Congo pona bazala bomoko te me ba koma ko mibundisaka bango na bango me biso to timbelaki deja makambo wana nde tokomi biso nyonso tuna lisanga pe na liboke nde tozali kobundela oyo ya biso ekolo yango nde tozali pe kaka présent na ba activité nyonso tozali kosalama pe na ba marche pe lisusu na ba rendez-vous ezali kosala ete tokoka kopartage mwa liloba na makambo oyo etangi mboka ya Congo. Moto nyonso to akolinga ayeba plus des informations pona ba marche ou ba journée ezali kosalama pona Congo akoki kokota na site ya Lisanga yango nde ezali www.lisanga.nl ou soki abeti na Google Lisanga nde akotombe pe na site ya Fondation Lisanga nde bato bazali pe na ba Facebook soki babeti na Facebook Lisanga pe bakotombe na oyo ya biso page ya Facebook oyo esalami pona Fondation Lisanga nde boko kuta ba information oyo ezali actuelle oyo yo biso tozali ko partager na bino ndenge na cadre ya kosala ete pona biso nyonso tu tozala na Lisanga pe tozala na liboke na esika moko balandi ya Radio Lisanga nde tolobi ete match yango wana ezali wo tozali ko gagner déjà pona tozali komona pe ba frère oyo yo tozali ko sala Totalemi, tosali makasi, to gagner. Matches are war. 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 match wana ezali wo ekotika la pe kaka wo The right when I walk this way, and when we don't talk, we get paid. Azazo bate, zambe nangai, yeah aza awa, mapana mai. You go is fly, na go sakate, lokola avion, fly every day. Pilote Hugo is what you could say. Mutu likolo, jamais nase. Do salaka musala, do panda kate. Dala sapatu, chemise, hey. I've been rich and a nigga been pro. I seen money come and I seen money go. But I will never lose, is how a nigga flow. Boyo bien, matches are whoa. Matches are whoa, 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 yo yebite, jambongo awa, na ganiye, and all of y'all losers can go over there. Bazabi loba loba metozako yokate. Osuki fina suka is free yamakasi. This is what we do, man. This is not a hobby. Bazana papier ya couleur ya fufu. Biso papier couleur pondu. I'm hearing Hugo Millions, something like the best. Size 12 forces, we like big checks. From New York to Cali, the east to the west. Hey, Dalabasi, Balenga got my fresh. Nashalaki Makasi, just to be here. Ain't nothing to fear, no, not even fear. And we do not lose, just so you know. Boyo bien, matches out, whoa. Hey.
matches are woo, 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 Naza Congolais, eza mboka na ngai. Tolembi, konyokwama, kolela. Tolembi kolela, kutangisa mayina miso, kokunda bakufi, kobeta minduki. Tolembi, pas tribulation, manipulation, corruption, esclavagisme. Tolembi, Tolembi. Tolingi kimiana mboka bana batanga kelasi bakoma pena suka bazwa misala baboti basepela Tolingi kimiana mboka esengo ezongana mboka bolingo ezongana mboka kobomona esela na mboka Tolingi trop c'est trop nakobina mokolo nini nakoseka mokolo nini nakosepela mokolo nini wapi yaya na ngai okundi ye wapi wapi papa na ngai otie ye wapi wapi mama na ngai otie ye wapi wapi baleki na ngai otie bango wapi sali bino nini makasi na nzoto esili soi na monoko ekawuki tukangi mingi toleli mingi sambe yozali wapie biso tokomi na suka Kongo ezali kodinda Kongo ezali kolela Kongo ezali kolimwa kita yosale biso tolembi biso tolembi Palandia hatulisanga nde boutaki kolanda Chris Caps ndalo bina bino ete tolembi ezali ya solo pe biso tolembi me kolemba wana ezali teke tolembi bitumba te tolembi nde buzoba we ezali kosalama na kati ya mboka na biso Congo nde tokoloba sikoyo nde oyo babengi ye soda alalaka te tozali kobetela bino morceau oyo bokoyeba ngo malamu Ngurungura bino pongi reposer arme un pas en avant Demi-tour, aïe Yo mukukenda boye en avant, aïe Demi-tour, aïe Marche en arrière na brasse na bino demi-tour ay demi-tour lisusu ay yo
yo mukubeta ye mbata ko murungura ye pongi are bambura ye oyo yo mubengi kubambura mbata yango yo ndonga mukurakisa yo ndenge mubamburaka Bambura ye. Déjà c'est putain. Quatre verdants pourris. 13 minutes habitants. Habitants. Hein? Dis. Nous avons qu'à moi. Hein? Dis. Ramassez ça. Era. Mutika kubina. Yo muza kutinda yo garde yo muza kurara. Yo kubuta bana boni. Hein? Ça muza la tête. Makambo ohebo tikolanda nde ezali makambo ekomosala masikoyo na moma oyoyo pona bato oyo bazali kolala wana nde tozali kolamusaka bango na mbata nde bamisusu bakomi kokanga deja bakofre na bango mpe bamisusu bakomi kovoyageaka na bana na bango pona ete soki batuni bango soki babota bana boni bakoka koyeba réponse ni bakopesa mbala moko mpe soki ebebeli bango bakoka kobanda mbangu place bazali pona bakoka lisusu ko se déranger te soki bazonga ki pona bakoka pona kozonga lisusu ko kende ko lokota oyo ya bango troupe ba benga na monoko ya ba Hollandais nde tolobi tokosala eloko moko kaka na bato oyo biso tolingi tozwa bino pe tozongisa bino place bouta pe tokozongisa bino kuna place bouta na Rwanda. Génocide bisoto lembio na Rwanda baviol bisoto lembie na Rwanda kokufa bisoto lembie na Rwanda zalape bisoto lembie na Rwanda mulili bisoto lembie na Rwanda yaya chichie na Rwanda delestage bisoto baye yango na Rwanda oyibi bisoto baye na Rwanda bakwason bisoto baye na Rwanda lokuta bisoto baye na Rwanda chantier ya lokuta na Rwanda yaya chichie na Rwanda barebel bakotina Congo na Rwanda arma ya boma na Rwanda shebeya ya boma na Rwanda bazana ya boma na Rwanda 8 millions sibakufie nde balanda radio lisanga tokokutana lisusu na mikolo ezaliko ya semaine oyo tozali ko banda kana mingi te nde topesi misusu mbote mingi ndenge bolandaki wa bino radio bengami radio lisanga esalami na fondation lisanga na mokolo ya lelo epai ya moto na bino oyo bengami Hervé nde bambote lisusu pe mingi lisusu na papa Yesu oyo asalaki mwa oprop awa na radio pona mokolo ya samedi ndenge tokokutana biso nyonso tu na Denar. Plus d'informations bokota s'il vous plaît na site na biso www.lisanga.nl
ou na Facebook nde bokobeta kombo ya lisanga nde na lisanga pe lisusu to clôturer mokolo ya lelo nde botikala na pokwa malamu. Tozangi